ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel, Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzenga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Il y a www.congomillennium.com. Oh, ezali bongo mission yabino qui une réalité quoi. Présenté par leader Yabakwabo. Vedi mtobo yanga zati. Mtobo yanga zati. Le tolo bela mingi mingi phénomène matolo. Mututu akomarara président. Oh, jeune mobo stema ya dega moni pena jeune vivra bien. Oh, avivra na matolo. Abeta toujours j'ai des matolo. Yoka vie to liete, vie endeni yotikanga boy po nini. Vie na la posa na ta ville mais là la transité te bela ba cause nango eza nini to pemeni ya prêtre et pas prêtre quoi et puis to bonya za prêtre il pas le système ba matolo to yoka et pourquoi ba jeune balingi karager de matolo mbote de mbote maman la biso journaliste comment nani bon ngakomona ngai Gelo Boisa Gelo Boisa système matolo kaka yo pour ba jeune o ba betara matolo yo pa betara matolo tote te biso bane tozato non ça venant la kata wenze après diamant dans un chance ça après diamant c'est ba jeune ou baza ba luka mbongo comprend tout ti ba parler tout na wenze to luka mbongo comprend toi ba responsable toi ba prêtre na ndenge na biso pour prêtre faut ta amikilité toi ba prêtre na ndenge na biso comprend ka matolo to retamine ba mama ça so ba parler. Comme tout le monde a dit, l'essentiel va partager tant la banane, moi 1 million, moi 2 millions sauvés. Mais, ma masse est belé, heureux, à report la poudre à l'ali, on se la rage soir, la main qui est là. Donc, on a parlé au senti, ma bouille à l'arabe. Je suis mort. Non, frère. Dans ma tolo, moi, dans la barre, yo les cas, à siffler au potal les gars, les lora chimbot. Mais yo kaukana moi me que c'était ma équipe mais il faut benda ben là obi mala pourquoi ma chérie ba lélé fort t'es un mon boy na repone tout mon mon là publicité mon là mon là boy na tia turbo ba ya ba tindiki ba pousu bani mais soir pena ba koti na boîte ibala ngoya ba gagner pena ba ya yo après les poudre betaki mat poko senga belo mongo ya kabela tonne mon na kabelo 200 parce que poko ça la bière mon ça combien de matos le robeta. Donc là, tu écoutes un an, tu as moi, il a constaté que moi, je suis un ménage de fils que moi, 1000, moi, 2000, moi, 10 et moi, on a un autre différent là. Mais bon, on va que Moussa les athées, to sani, to vanda biso na ndaku, to benda ba ben, pona na poko to bima, to ta moi bien. Te na mboka so bi misali ya te rondima mais ba copie ezali. Ngeti copie. Ba copie ebele ba masa msu oteka ba mai moi ba futa ka palais, abena ba lifanto, ba biso beto oteka moi li bendende ezala ka to abena ba palais. Ba ya msu ko obula na ba car ezala ba copie. Bon ba oza ba faux copie, ba lingi moi jeep, muto tambola ta, l'air ya te liboro boyo beleli na mupanza pepi ombote, wana ne ba vrai copie. Vrai copie puisque yo mon asala ngo pas ta poto beso ko akombola prince faux copie là. Bon ba prêtre. Oh prêtre mais akombola kuna ayo bo kombola kuna ko kombola. Awo mingo grand prêtre yo pe ana kino ko kombola kana yo. Est-ce que conseil ni européen ça bango ba beta matolo. Conseil ni européen ça bango. Donc conseil zara matolo. Matolo yana ngelo te faut bagara ka chemin de fer. D'abord il faut bagara viol ka moi côté moi ça moi 1000 moi 2000 et ça là bien. C'est bon, merci. Merci beaucoup pour la mini na yo salient pas mingi mingi. Mingi mingi. Père le bas pas.
likambo matolo pe la mo pe so totali bien likambo matolo eza mabete so tali mutu ata azala mbongo ebele abetaka matolo ezala bakofi bawerana bazala mbongo me babetaka ba matolo eza bakonza mboka bazala mbongo me so pese mbongo akoboya te mbongo balemba yango te likambo matolo yango tozala te me biso bagene mpe fo kodébrouiller ata matolo eza na kobeta me fo olukaluka mpe quand même me matolo mpe toboyi te eza mabe te eyana mabe te me fo odébrouiller mpe quand même na biso bagene. Ok, mosusu aloba bazali toujours le système la biso kaka na sujet la biso matolo boyoki ba point de vue ya bato mosusu nde balobi topusa sikoyo pembe na papa aloba sikoyo soki ye mpo na ye matolo eza nini. Bon, matolo yango bazoloba matolo me omoni na vie ntango obotami mwana mobali to mwana mwasi mpe eza fo nano otanga classe ou bien soki poso ya kotanga classe eza te oyekoli mosala biso ntango toyekolaki misala na epoke ya Mobutu donc tozalaki bato moko donc baseka biso mécanicien impoli mais lelo tokoma fier na sens ke tokanga mpenza donc masolo yango na mayele mpe ya oye na camion atako tobasali yango na pays nini todefendre mboka na biso donc makambo ya matolo wana ke preso nini en tout cas biloko wana bagene oyo basala yango batika biloko wana baluka mwaye mutu akolakisa ye kopeshe na azwa ndobo azopeshe azolakisa ye mais oyo ezali ke mutu awuti na ye peshe azoya boye yaya ata mbisi okotanga ata lopele te biloko wana nde batika biloko wana apeselika bongo mais yana bato mosusu balobaka bino bokoma bato bamwindu ye aza mposa azala na jeep na ye bien stemai azala bien kwa mpo basheri balanda ye oyo eza bamisala moko bamike bango balingaka te bango balingi biro ana mwa clim ovivre bien yango wana nde bango balinga bo biro na clim wana ozoluka wana soki mutu na yo nano ekoma na baposio wana te okende olukaka biro na clean omoni ke yango wana sikoyo ti suka nango akokende akomi liboma ezomema bango wapi ntina liboma te mina liboma ndeni ye azoluka yango nde o eloko oza nango te yo oza nango kaka na posa kaka ozwa yango baya kotikila yo yango ke ma yango ozwa eske ezalaka me na mécanique oyo na misala oyo tozosala ya maboko eske lobi nga nakozala mpe na jeep ya bien climatisé te soki nazosala na nga na mayele na nga nakozala nango te voilà donc yango wana kana nalobi ke bazala courage ya koyekola musala musala eza nécessaire na vie oyo bakotanga batanga classe soki baza na bapara oyo bakofutela bango baminerval batanga classe biso bapere bakufa donc nde tokota na misala oyo mais mayele ezali donc yango wana kaka nasuki wana. Merci papa toyoki avi ya papa ndenge alobi tokesko epa ndeko na biso mobali toyoka mpe yevo na ye azobela matolo azo encourage bato babetaka matolo to azo encourage bango te papa mpona ezani bon tozolobaka boye mpona bato aseko eleki olaka c'est trop moyibi makasi na kati ya mboka awa mutu mosu akozala nde mutu aseko te omoni na nzela bacheke banini donc bazoboma mosala aseko aseko ndeni association de transport biloko wana fo botelemela ngo makasi donc bamatolo eleki trop de eloko wana tolobela trop mais bango ba bato basalaka matolo biso oyeba eza jeune o aobenda stemai na ndako mpona poko abima basheri balela effort bango mpe bakomi su na matolo yango bakomi na matolo stemai esilaka te mutu nyonso abenda stemai me nde toza bote asali te sukasuka so oke palo lave obendaka stemai oza na bien o te oyo bajeune bavandi na ndako baa nango eloko nini ekozanga ngai nazala nango te mpona nini nyonso tu bango basalaka nga mpe nasala yango eya nde teni ya mosala na osala nakozala sali te so na sisi na stemai na nga na kobima mutu mpe ayeba te na mécanicien. Ok, conseil nini ozopesa bato babetaka matolo? Matolo yaka ne bino ne botelemela bakonza mboka batelemela bango ko bango musala eza bango te bakomi kotambola ndenge wana donc eza bien te ba chauffeur pe bazolela babe bazoluka na passe lelo kona fo botelemela lelo kona makasi. Ok, merci beaucoup. Ok, avis à papa, tous les students de Konabiso Mupanzi, on a zoloba toujours quand le système a matolo. Yebe aoye bateso matolo ngo, les andengeli mututa komara prêtre, tolia, tetebite ba prêtre balonga la catholique, ba bimiti libanda, ba communion ngo pe to mona ngote. Toyo kande Konabiso nenga olobe.
Babalukaka misala faut ko travailler matolo eza bien te. Osenga sengande ngozo mona ba jeune belé ba kufa. Oyipele okufela te okesenga mtu akisi alekisio pe na kisi. Mais bango ba keliwe za pa mutu nyosa to kufi na malama to kufi na mabebi so tout okufa kaka. Te okufa na okufa fala okufa na va normal. Okufa na ndenge mutu mususu alekisio. Fala ko ozaleliwa nzambe mo wa mema yo. Zateke okufa na ndenge mo boya balekisio na kisi olobi okufa kaka. Wani zaliwa ya bien te? Ok, pesa bango conseil kasi conseil ni noko pesa bango bato matolo. Basalaka batika baje wana baluka misala basalaka biso to ana mitraya wa toluka balar na biso tuko na kosenga mtu te na koza pena sina sala 10 ans na senga mtu te baluka misala basalaka biso awa misala eza kuto baluka bato sala misala basalaka misala nde comme kosenga na pesa bango. Ok, merci to qui vient de qu'on a biso nenga lobby car na koba toujours na sija matolo tozo zo interview ya mutu moko papa na biso yo pona matolo lobeli yango ndenge te pona nga matolo eza bien te vrai ya o ya lukaka mongo eza te ke obetaka ba pretre matolo yo moko lukaka te susi na biso jeune tout alukaka musala asalaka tala garage eza munene babenganaka muntu te oyo akoyamba koyamba ye akomi kosala azozwa mwa 10 francs mwa 20 francs biso totelemela bakonzi fo batika eloko ya matolo ana bayaya balongola yango na esprit na bango basalaka balukaka ata mwa 10 francs ezokota oza vrai yaya eza te kobendaka stemai me obetaka ka bantu ba matolo mopa o prêtre te eza bien te il faut que lukaka musala. Ok, merci qui papa ndenga lobabi matolo eza bien te faut lukaka musala na système toujours kara ya sija matolo papa na biso pesa alikamba lobela bon nga loba pona concernant matolo non mais ça la normalité oui c'est un marqué maman otuninga te na se présenter pas na ote mais nazali numéro 1 président ya garage oyo maître Saddam président Saddam donc omoni ko bete matolo mutu jeune folinga oyo bande musala nazana bato ebele soko tali ne garage oyo ali mobima bato baza ebele bakomi beba mekantie baza ebele oyo nazwa peti lelo nazwa kaka ole po lelo soko sengi ngai nazwi na kabeli yo na pesi yo na poka soko sengi ngai nakati lobi kuna na kolemba okabela yo mais lero ye musala oyekoli musala na oyebi yango nakanti po na kosenga ekozala pasi obanda kobunda na kaka ndenge biso so maboko ekomaka salite na bilamba donc toujours ya tuke ekozala bien donc nga na kosenga na bango ba mesara ba matolo wana batika yango baya meme awa ipana nga président Saddam ebele na ba misu bazali ba travailler ofele to senga meme droit moko te mais pona kosunga na kaka na mboka po to matamboka emata baya batika baje ya matolo wana vraiment na kansi na suki kaka wana lokola. Merci papa la disponibilité la vino. Merci bien so bo utiko landat. Ba bo ki ba via moko na moko ndenga lobi matolo bien te. Yebe mtobeta matolo en tout cas pardon a changé. Pour matolo vino mo bimotika nga matolo. Boko ma via na fo akabate ba via na basimba bakisi yango na bakaba mbongo na bino te. Yolanda viana simba kisi te aluka kande asalaka yango na omone akabelo te pa ko sala pesa passe. Yope luka osala to de matolo ekitisaka pe mutu valeur no esila ona kokolo bande yango wana mutu tu ifo osala oza makasi oluka vina ona kokolo bakande yango wana leader bakwa boka ndenge bolela ka ndenge pesela bino ka ba news na bino nde bolingaka sur le www.congomillennium.com oyo boyango azate faut ko s'abonner pe mingi le Rolanda Sara Kwabo le Rolanda leader na bino il faut tamo pe uzui au continue www.congomillennium.com au côté wana hôtel ba image ba information ni sezali mais na mpanzi mo mona ba ko s'abonner abonner wana bandozo ba image na biso tout ba information na biso ni sont gratuit essentiel ka ozala mutu na biso s'abonner na site na biso neza bien ba vie na bino ba aide na bino dans la posa na bino bo aider biso et ça biso bien merci docteur.